Yannick, tout ça est débat, dans l'école, dans la université. Yannick a béti un gazon, a béti un guetté, na olagisa na linga mama leki na o. Obe anga papa leki. Oh. Soki na linge na bonzoto, esimbite. Na kota tanda wanganga na sani, yobe anga na papa leki. Aibi peke nga na vivre na fille wana, mais Yannick a sani ni akelinga ya akelo ba n'importe quoi pona nga e pa fille wana. Nga pe na fana na homme. O nyo surtout elika na sima nanga na ebite. Nzoka priska ko tikala na ndako abimaka na Yannick. Oh. Di nga bani, ça dit coup de soso coup de maki? Oui. Bon, ça va, toke non. Ndé na zaboye soki nga na kufi liwana nga eza na maboko ya Yannick. Sombeli nga bakisi, yende mutapesa nga bakisi na mela, zemesa nini elungwa. Yango eboti makambo ebele oyo zo sibir lelo. Si omoni mama leki na yo ti azo imposer à partir ya lelo banda ko benga oyo bando mona na kala camarade no benga e papa leki. C'est à cause ya que l'esprit to l'âme de ta maman leki exagéré na nzungu moko quelque part. Moi moké na auto perdre jeune fille nanga. Bongo bozani anana. Papa leki na bango. Papa leki bana. Papa leki na banandeni. Leki. Na pesa ko respect. Nga Yannick na ko benge papa leki te. Pardon. Yannick nga so na mono mteme suka nga ya. S'il vous plaît. Papa. Keba. Maman. Non, non, papa. Osa na nga. Yannick. Tala na ko betwa. Pour moi na nga ya mwasi na sente. Mwana wa mosoko tena nani? Papa. Ndeko Yannick aza na raison ko ganga ndenga o ganga. Mais na kati ya raison na aza na tort. Am na oba itufaki izonga kati na na kombo na Yesu Kristo. Bali na yo. Ti mobile na ngakulu bandingo na te ma wa pesa ngakanda. Za wapi? Saki na wewe. Ekuma maboko no ndenge nini? Ekuma maboko no ndenge nini? Maman, s'il vous plaît. Maman. Chebiso Télévision organise un grand concours de musique gospel dénommé Chebiso Talent. Vous êtes jeune chanteur gospel talentueux, l'occasion vous est offerte pour décoller et vous faire connaître partout dans le monde. Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant votre vidéo d'acapella, y compris votre nom, post-nom et prénom, via WhatsApp au numéro suivant plus 243 90 60 72 307. Les concours débutera le 4 juillet 2026 et la grande finale interviendra le 29 août 2026. Tentez votre chance pour gagner plusieurs prix et d'autres surprises. Chez Chebiso Talent, la chance est là pour la promotion de vos talents. Pour plus d'infos, appelez plus 243 90 60 72 307. Bien-aimé de Dieu, je viens remercier mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de ma mère. Et il y a un moment, on avait déclaré ma maman qu'elle était diabétique et puis elle avait l'hypertension. Et après, on a fait le bilan, donc elle était suivie par le médecin tous les 4 mois. Et à la fin, on est parti, elle a fait un bilan, un bilan total. Donc ils ont vu qu'il n'y avait plus de diabète. Donc le taux était normal et la tension elle était aussi normale. Donc le médecin il a dit au lieu que je vois votre maman tous les 4 mois, maintenant je vais la voir presque une fois par an. Voilà, c'est pour cela que je viens témoigner la grandeur de Dieu et en plus je vais dire que ma mère elle est toujours dans la prière, elle est toujours fidèle à Hosanna. Donc c'est pour cela que je viens remercier la grandeur de Dieu Tout-Puissant.
Shalom tout le monde, aujourd'hui je viens envers vous pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Ça fait pratiquement 7 ans que je suis en France, j'avais des papiers, c'était un peu compliqué, j'ai tout fait, j'ai fait mes études ici mais c'était très compliqué, je ne pouvais pas avoir mes papiers, tout était bloqué. En arrivant à l'église, j'ai expliqué mon cas à Papa Moïse, il m'a dit que je ne dois pas m'inquiéter parce qu'il me voyait avec mes papiers dans mes mains. Il a prié pour moi, on a passé à la défense. 1 mois plus tard, j'ai eu mes papiers. Je suis tellement reconnaissante envers ce Dieu parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Je suis très reconnaissante envers le Dieu d'Hosanna. Pour tous votre problèmes, maladies, problèmes de blocage, limitations, sans papier, autiste, contactez Maman Thérèse Matondo. Je Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, si tout le monde a les obos tâtés, ni un côté la kebo kabwana. Et là, on y a aussi un so à tout ça la nuit pour la tout c'est le contenu. Bozali Belé, Bozola na biso na kati ya notre chaîne chez Bisso Télévision, na émission na bino émission ya Bravo Jésus. Boulele moi mingi. Prophète Eric Kewapi, prophète Eric Kewapi, prophète Aomona Nate, Azomona Nate. Oui, nous avons Nate parce que tu as la démarche, Oyo, tu as l'activité les 27, les 28, tu as la mairie à Wenze, na précisément na Congo Brazzaville. Nous avons na Congo Brazzaville pour nous finaliser presque Marbebele parce que nous avons bénéficié chaque jeudi awa Congo Brazzaville c'est un qui est aux alapato dans Lubumbashi. Baba papa mais bonne pas la mission Lubumbashi bokomi na bokomi kuna bonne pas la mission na Brazzaville bokomi na Lubumbashi pourquoi peut-être aussi si Lubumbashi bata coloniser banga zoto kene non to kene na Congo Brazzaville na sengi bande ko nyonso ya Congo Brazzaville ozana point noir ozana dolizi wana mboka oza ba 4 wana to kuta na les 27 les 28 na la mairie ya Wenze na esplanade wana. Nous avons tout finalisé, mais il y a encore beaucoup de choses. Nous avons contribué. Le quoi location, il y a des instruments. Le quoi location, il y a kit. Tout ça tellement mobile puis ba fiche. De tout ça nango vraiment bosenga. Oza mutema malam. Oza besoin tinda $500 na yo. Pour tout ça qui a calculé l'instrument 500 000 francs CFA, il a fait $800. De total qui oui. Pendant ces 2 jours là. Et encore une fois ba kit donc tellement belé au sala. Ce qui nous a massimo motema. En tout cas, meka osunga biso pour que toi avancer na musala oyanzambe vraiment kola pambola mois de mai ngoyo le 17 mai oyo eko yinda. En tout cas, joyeux anniversaire bien avant, il y a notre DT na Kombo, il y a Zara Nzoiba. Joyeux anniversaire à toi. En tout cas, des bonnes choses. Que l'Éternel Dieu te pousse encore davantage. Que l'Éternel Dieu te bénisse encore. Que l'Éternel Dieu Yoko Simba. Nzete pe ko bukana. Ko Simba ngote Yoko tele maka boy ko Simba pe loko mokote. En tout cas, ya yo yango wana. Et puis les 24 aussi mai wana na bombi. Les anniversaires on a bombi wana ko lobate. Je suis pas seul, je suis avec l'homme qui est au tambola nae. To kene brasa mabe, to za mutu to kene surtout Braza ngana et comme le problème. Une semaine to fan raté Braza. Il s'agit de qui? Il s'agit l'apôtre Fabien Poy. L'homme de Dieu, shalom. Shalom papa, mais na roibo maloba. Soko lobi ke le 24 mai. Soko bombi ngai na rozala penza na kanda vis-à-vis na yo parce que zali anniversaire ya lipasa nanga. Vraiment? Et sengeli to célébrer ndenge lulenge zali. M'avait souhaité un joyeux anniversaire d'avance. Merci beaucoup. Congo Brazzaville, je crois que ça fait tout cas plus ou moins 4 fois. Oui. Nous étions là ensemble pour la comment organisation, comment les choses et qu'on s'est passé. Les lots Mikolo Zako, Mikolo Batang là en bas, bah quoi ça Mikoloté. Donc moi l'ombango. Oui, Mikolo Ezo Poussana, c'est pour ces 27 et 28. Il y a mois de mai.
on a eu quand même la chance, Nzamba Sungi Biso, to eu chance à réserver déjà place, mais il nous faut au moins bilo mususueko sungake ba 2 jours wana et les kamalamu parce que tout na bosenga ya ba kiti ba instrument et puis ba bilo musu ba accessoire mususu oyo ekoki ko accompagner kit to yebi kezana ba to belé oyo balobaki balinga biso o balinga ka évangile. C'est pour cela tout na bosenga na bango. Il est grand temps. Les lots, je crois, les 15. Les 15. Je ne me trompe pas. Les 15. Alors, c'est pour ces 23. Tout ça, on a posé une photo 4 à Braza. Tout à fait. Pour donc finaliser, Bilo Moussa Mike. Deuxième délégation, il faut que vous à Braza. Tout si Sagnon, pour na culte les Kamalamu. Batou, bako pamba makuna na mboka Braza. Tant on retourne à Nzambe kumisama po basali bayaki ao. Même yomoko mutoko participer au zappé na part na dipamboli wana ndengenza mutaotonda nzambe pona bolamwa. Merci beaucoup. En tout cas, on est là. Toujours c'est la bino biso déjà les 23 au toujours 4 à Brazzaville, les 23 au déjà il y a mois de mai on doit aller là-bas. Tozalaki déjà. Tozalaki à Brazzaville. Donc Tozalaki ça fait 2-3 fois, donc 5e fois toujours que depuis tout ressort au pays, il y a team pour l'activité aussi l'année biso Sanini de regagner Kinshasa. En tout cas, nous sommes là, Rosamala Makassi, mais nous avons les 29 pour la construction prophétique, mais maintenant, tu confirmes en côté, tu confirmes en haut, mais nous avons besoin, il y a déjà Batou Benga, 5 numéros, Thomas Fabien, 5 numéros, déjà tant que 4 à Brazzaville, peut-être vous avez 2-3 personnes, déjà, on peut déjà commencer. Il y a Mbabino avant que Mukolo Yamiloulou et Kozala. Merci beaucoup. Papa Mbote. Mbote, papa. Ça va? Ça va bien. Comment on est? Armand. Papa? Armand. Papa Armand. Oui. Oh, Armand. Ok. Papa Armand. Toyambio. Thomas Fabien, comment ils sont dans la prière? To Sambeli, na kombo na Yesu Christo. Nzamba alola kolo totondio. Merci pour na bolingo na yo. Merci pour na grâce ainsi que faveur. O sopi di kolobo moina biso. Kolo Yesu to sengi. Zala maître. Zala pe au centre. Ya nyonso tokosala awa. Kombo na onde zala likolo. Pe ekumisama na katesika oyo. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, na katesika oyo. Na banir yango. Régner na katesika oyo. Na che présence non na katesika oyo. O régner na kombo no Yesu Christo to bondeli. Amen. Amen. Papa Armand, tout ça au caillou. Bon, papa, ngana e awa parce que natala rabino na télévision. Natala bravo Jésus. Na mon en place mo o bazwa ba solution. Pona naza na problème mo bo e déranger nga. Et il y a une famille na biso. Et ça na mina nga mo bo to tanga na ye. Kombo na Yannick. Yannick ayeke pa na biso. Mama leki na biso azwake lokula mwana. Ya kolia eza to kolia. Ya kosika to sika. Donc a trouvé kake mwana na ye. Mais Yannick to sala ne débat na école na kata université. Yannick a betanga gazon a bisanga kete na olagisa yo na linga mama leki na o. Oh. Obe nga papa leki. Oh. Oui. Na bisi Yannick neti yo. Mama leki nanga akolingo na nini ozani loko nini opesa ye. Yannick ayibisinga soki na linge na bonzoto esimbi te. Na kokota tanda wanganga na sa nini yo bien nga na papa leki. Na bisi Yannick soko sale loko wana mon cher ngana yo esimba te. Et puis pe na robanga mulai na ote donc na approuver o ngana zali. To beta gazon na Yannick. Yannick pe asai nini ayo linga mama leki nanga. Afin lingi mama leki na yo. Oui. C'est des sales jeux mais compé réalité. Oui. Ali pe mama leki na yo. Ayo linga mama leki nanga. Ba komo vivre na mama leki nanga. Moi c'est mbali. Oui. Mama leki yo ayo. Mama leki nanga. Camarade na lingi. Camarade nanga. Aza ko yana ye azoka tele fufu etant que mwana akomisi nani mobali na ye. Yo na Yannick elone bowela ki po ko matina niveau que Yannick abaki olinga mama leki no c'était dit à quoi? Bon, Yannick na kata université. Donc quand est aux zalaka ba camarade. Tous ça ba débat na makamo boye eza entre biso mbali. Na linga fille mo boye na kata université. Aibi peke ngana vivre na fille wana mais Yannick asa nini akelinga ya akelo ba n'importe quoi pour na ngai pa fille wana. Alors ba buzoba. Fille wana ayo tali sanga ke ta camarade no bozalaka na ye ta ba buzoba zo bisanga ye.
est-ce que ça piège bo salinga tonde ngai si attends ngana ko zwa tante ko sanini ya ko tinda camarade nanga a déranger yo na ye na talisi Yannick mon cher pona nini o sala bo epé okelo ba pe ba bêtise na kombo na ngai Yannick a komo tomboka donc conflit ngana ye e wuta wana ke na osanini na linga mama leki na yo be nga papa leki oh oui abisinga soki na linge na bonzoto bo simbité na kota tanda kwanga donc ndenge pe akota soki nda kwanga puis na sike akota nda kwanga pour mama leki nanga akolinga Yannick te ti ba komo vivre na Yannick mama leki asani a voyager to tika ngana petite sœur nanga mwana mama leki Priska ngapi na fana na homme o nyonso to elika na sima nanga na ebité nzoka Priska ko tikala na ndako abimaka na Yannick oh Yannick aza mobali ya mama leki na yo oui akomiso masusu na Priska akomobima na petite Priska ne nani petite sœur nanga mwana mama leki sadi ngabani sadi kudi asoso kudi maki oui bon ça va toke non Yannick akomobima na Priska nga ba benga na ye Priska na hôpital Priska zo ebisa ngai yaya malgré maman pekisanga ba biloko oyo mais na robombelo te na sanini na ebiso parce que état na ngai ezali so normal te na ebise oh makambo nini oyo bomba olingo ebisanga ayebisanga nini nde na zaboye soki nga na kufi liwa na nga eza na maboko ya Yannick mabise oh eza na maboko ya Yannick na sansi nini azo ebisanga nde na zaboye zeme on aza nango eza zeme ya Yannick et puis que et soki wana te Yannick asali nini asombeli nga bakisi yende mutu apesa nga bakisi na mela zeme sali nini elongwa et puis na libomo na nga nde naza boye naza lisu bien te naza kopola donc bakisi oyo bapesaki oyo Yannick asomeli mpo longa zemi yango ebebisi libomo na ye oui ok ti nga nazongi na ndako babengi nga nazonga na hôpital e na ye ozonga na hôpital boye puiske asali nini akufi nayebisike te nde eza boye puiske asali nini puiske akufi mama leki atuni ngai puiske akufi na nini nayebisike te puiske abanda kobela azalaki na zemi ameli bakisi asali nini nde akufi mama leki ayebisi ngai sikoyo ezosenga nini nayebisike awa nzoto na ye ekomobimisa solo parce que komobimisa solo moye adire lisusu eza te vraiment fallait que basala nini bakunda ye mama leki apesi nga autorisation basala nini bakunda Priska nde tokundi Priska mama leki aye mama leki aye et puis esuki wana te nani Yannick aye ntina matanga Priska siko etanke mokolo na atalaka te so na bandi désordre na matanga leki ekosala nini esala bien te nga moko na garde émotion na ngai etanke mokolo mama leki aye ye pe Yannick asali nini aye lisu na ndako comme toza na matanga bapandi nanu te Yannick bafani na mama leki bazosala nini azokonsole mama leki siko nde nazomona bango wana bango mbale donc esprit na ngai esimba te yango nalobi ke non fo nasala nini nakende na bravo Jésus parce que kuna tokozwa solution ya bien donc c'est-à-dire eloko eli awa eza problème wana oui yango wana eli parce que Yannick donc ndiko bakeye ni oza boye c'est-à-dire yo comment ideya comment mwana Yannick mama leki kutu ayebisanga na benga Yannick papa leki tu biloko wana kutu yango epesanga siko kanda soki na raisonner ba mon Dieu na benga Yannick papa leki po mama leki alobi soki obengi papa leki te ata frère académique na sani na futelo lisu te donc epesanga kanda soki na raisonner ba biloko wana parce que Yannick azaki aminanga ti ekomi nga na bana obenga lisu Yannick papa leki ba biloko wana epesanga kanda atiki bango na ndako bango mbale na Yannick siko par là toli bon en tout cas nayebi na likambo ozolekela nga nayebi te nini okoloba siko nayebi na te papa loba nano bon natiki bango na Yannick na kati ya ndako kuna yango na ye awa bobengelanga bango mibale mama leki na Yannick mpo mona yebisa bango na miso na bino parce que epa na bino totrouver solution bien d'accord merci beaucoup papa Touma papa likambo oyo merci beaucoup papa Eric mpona maloba je crois nazwi temps ya koyoka ndeko na biso mpe koyoka problème aza na yango aza na souci ya komona nano camarade na ye
bazo obligé akoma ko benga camarade meilleur ami na ye akoma ko benga ye papa leki parce qu'il y a ba relation où s'est créé wana na kati ya famille où ye moko akoko digérer te. Deux, il y a une situation où ezana kati oyo ezana perte ya vie humaine où ekoyi na kati. Tout ça ça me donne envie à réfléchir et à analyser pourquoi il salemi et qu'est-ce qui est à la base ya makambo wana. Tant on a eu temps ya ko analyser j'ai compris une chose. Il y a de certaines choses où des fois to lobaka na kati ya batu to na kati ya groupe ou vanina batu bo solo là. Ça peut être aussi moko ya porte ya bitumba o mutoko ko zala on lobby. Tout à fait. Parce que mamso ko loba lelo o lobby ngai naza danger naza boye mais oyebite lito yinini o ezo yoka pe mutema ya lolenge nini pe ezo recevoir makambo loba. Ce que j'ai vite compris est que ils ont affaire ya otobengaka les grands esprits, les faibles d'esprit et l'esprit faible. Nde eloko eleka awa. Ce qui n'a landi bien l'ixolo ande konabiso Yannick comme camarade nae, il a vite compris que notre frère a un esprit faible. Alors, la meilleure façon ya ko gérer makambo ezali, il faut à coincer na place où il y a facile à gérer. Or, la place la plus facile où il y a à gérer ezali, il y a toujours beaucoup plus penché vers maman lekinaye. Ayebi que ceux qui accueillir ou ezamute maman lekina bango, a la facilité à dominer Syrie sans que mokili et contester ou ezali ba décision naye. Ce que j'ai vu clairement na kati ya makambo wana, il y a une main noire na kati ya makambo wana. Parce que papa Eric na komo na normalité. Wow, c'est normal. Toyaka na pesa exemple, na pesa ka dédicace et pas ya na dini ndeto kendaka na Brazzaville. Ayambaka biso bien, soka moni biso mona kaluka banzambe ba ye. Donc il peut nous servir de tout ce que nous avons besoin. Mais nasuka nango nabota courage ou na considère comme yaya comme maman. Na comme c'est moi sina. Vraiment. Même yé moko personnellement akoboya ngo parce que olobake non yo na considère comme lekinanga lokola baboti bazate na mona ko lokola ngana koma lokola maman na bino fo rôle ya bo maman. Alors soki na komi na niveau ya kokoma kolinga ya na dim, c'est-à-dire na l'équipe niveau mususu. Donc la spiritualité au est négatif et dominée du colonna yango. Ce que je peux dire à notre frère est clairement que son ami au yabengaka ami aza ami n'était c'est quelqu'un au à côté na kati ya famille parce que azalaki na posa à prouver que il est supérieur. Mais or na réalité mokili n'est pas supérieur. Yes. Parce qu'un homme qui est supérieur ne peut pas koleka na nzela ou ils a détourné pour na imposer ou ils a li personnalité na ye. Donc tout ce qui est imposé, tout ce qui est admis na kati ya pensée à bateau et sengeli ils a la naturel sans que même noir moko ils a dans sima. Donc maman lekinayo, ce que je peux te dire, maman lekinayo azalaki envoûté na makambu oyo yemoko akokai ko gérer yango te. Je peux que condamner une chose, donner baka deux choses. Un, il faut éviter des débats, des disputes moko oeze et quoi porter rien na kati ya mokili. C'est à cause de la dispute bino bosali nde yango comme le cœur de l'homme eza na makambu ebele o biso batu to ko dissimuler yango te. Yango eboti makambo ebele o yozo sibir lelo. Si omoni mama leki na yo ti azo imposer à partir ya lelo banda ko benga oyo bando mona na kala camarade no benga e papa leki. C'est à cause ya que l'esprit to l'âme de ta maman leki exagéré na nzungu moko quelque part. Donc tout ça est lié na camarade no limisanga na zala direct. Il faut na ebiso clairement pour yeba. Mais lokola tozana oyo tobengi
perte de vie aux humaines. Ce que tu peux faire, Ezali, et c'est aux alamayele. Parce que ceux qui sont capables déjà de ôter vie, nakati ya mokili oyo, c'est qu'ils sont capables de sala yango isusu sans que muto empêche. Ko kende na ba tiraillement et ko apporter les solutions. Et ko apporter les solutions, c'est celle nzambe nde muto ko kozala solution na makambo o nyonso zomona et troublé na vie. Parce que maye se sopani leki ya kufi, mama leki ya sa kwei déjà na kata mutambu. Déjà eza repas où ils ont servi, bazo consommer yango déjà. Les mieux à faire ezali, il faut que la après consommation un repas que luka koye ba dessert ni le seigneur lopesa. Pour dessert pe ceux amabe papa Eric et ko yupe ko luka mutu pe sans abiloko allié. Oh dessert ya malamu ezali ce n'est que Jésus nde mutu akoyi ko kota na kati ya vie ya batu pona ameka comme ma lumière. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci pour la bonne conseil. Je crois, Neko, Oyoki, il tourne la spot publicitaire, mais ça n'a pas si na niveau santé, bobetani du gazon. Pour les gars, moi, si ok, vous touchez ti maman. Ah non. Tourne la spot publicitaire. Bon, donc, ils en ont beaucoup. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte pona Orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, naye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydie aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na Orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydie moko na Bravo Jésus mbaba kokokate. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier, de Maman Lydie aye kobeta na ba porte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozocha ba point. E kokomela yo moment moko ya pasi. Zambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa nzambo lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya Orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako. Na tangisaki, na lesaki. Malade eninge kluwenga Yesu kaniselanga. Et okozanga te kobika loboko na Yahweh na bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. C'est SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Merci Bana Balanti. Tozongi na notre plateau après avoir colanda notre spot publicité ya Orphelinat Bravo Jésus. Tous on a besoin de konyoso batamite malamu boli kaleka wana. Rendez-vous à Makassi à Brazzaville le 27 le 28 dans la mairie ya Wenze na esplanade wana. Bande konyoso ya Brazza Congo Brazzaville Mobimba tous les 4 coins bozangate le 27 le 28 heure 15h 19h. Yaka vakanga place na yo et le beau Kwanzambe et kozangate kozala. Joyeux anniversaire à toi, l'homme, le pasteur Jerry Kabongo, mon vieux que j'aime beaucoup. C'est ton jour, profite-toi. Yango wana. Yaya, comment il y a un ami? Armand. Papa Armand. Je crois dans la brutalité dans le thé. Ok? Ouais. Baby Biso, maman le gnoye, mais il est mon côté. Aïla Moutozo Lingate wana. Moutango ebi comment nae? Mwana na yani. Bon, ndengolobi, mais il faut passer respect. Et
nakopesa ye nde nakoyeba na ye ya papa leki camarade nasikosangisa ndeni kamaleki pakama voilà ok pakama voilà yango wana pakama kama pa donc to baka bongo yango wana pakama ok en tout cas merci beaucoup je crois baza déjà beaucoup de bon rapidement beauté maman vous allez bien Yemoko papa ya fano s'il vous plaît s'il vous plaît Fana non maman s'il vous plaît yo so place Fana papa na yibike tuluki kuna nanda kutumoni ete siku na yiko retrouver awana yibike yo zo na place Fana pas kama pas kama obipe merci pas kama obipe merci Boni maman s'il vous plaît papa Armand maman Boni bien papa ça madame moi moké na auto perdre jeune fille nanga vraiment 18 ans na voyage et jeune garçon nanga benga mbangu na ya mwana abanda obeba bakundie na absence nanga. Ok, vous avez un voyage, hein? Nous avons un voyage. Ok, en tout cas, mes condoléances d'abord. Je crois c'est la vie. La vie, n'est-ce toujours. Toya, petokotika, petorozonga. Na ça batelo moko. Na vie assez à mon kilo, tous ça pèlerin togolais canabiso. Hein? Papa Armand, s'il te plaît, pardon. Bongo bozani ananan. Oyo, papa legi na bango. Papa legi banani. Papa legi na banani. Papa, ma s'il vous plaît. Bye na yo. Aye compagnie ngai. Wa monike na zana ba stress. Ta mususu likambo ko kwela ngana nzila. Vraiment. Nde yango atamboli na ngai longo. Tanke bye na ngai. Aobenga ye papa leki. Ah, OK. Mère leki. Na pesa go respect. Ngai yaniki na ko benga papa leki te. Pardon. Ya. Pardon vraiment, pardon. Papa leki na yo. Papa Armand. Pardon, maman, s'il vous plaît. Gina. Yannick. S'il vous plaît. Ou soit, nati quelqu'un dans la salle. Te papa. Toyo yo kamakambo to yeli awa. Yo zala na kimia. S'il vous plaît, Armand, si réellement vous avez vraiment un souci, s'il vous plaît madame, si réellement vous avez un souci, il y a maman Lekinayo, puis souci à déconner à mon sorte kufa, faut qu'on agir na mambo yote, s'il vous plaît. Papa, avec papa avec beaucoup de respect. Moi, je suis bien avec papa, surtout je suis bien avec papa. Vous êtes bien avec nani? Gina. Azana n'est pas là. Moi, c'est nanga. Moi, je suis bien là. Yannick, vous avez besoin de bimisa wana mnono ki mwasi na tala opesa kanda na simbo na ntoto wa. Armand. Yannick Keba. Papa Armand. Pesa papa legi respect. Papa Armand. Papa Armand. Mère leki soko bate logo epesa na kanda. Eza komba na obenga papa leki Keba. Yannick Keba. Papa Armand. Papa non. Papa non, s'il vous plaît. Papa Armand. Yannick ngaso na mono mteme suka ngaya. S'il vous plaît. Papa Armand. Toma yo fana kuna. Aza papa, pesa ye respect. Yannick atamki akokoma papa na ngate. S'il vous plaît. Yo, monsieur Yannick. Oui. Yé, maman Gina, ne moi si na yo. Oui. Obala ye. Abali non te mais ça moi si na ngo na linga na bala. Bozo ngobala. Oui. Est-ce que yo pene a solo obala ye? Tu es aba so des aventures on sala biso. Ne to fani bo biso tata mikolo bo netinga tata mokolo bo ye. Na mandefu na nga pembe. O mi malo wala ba aventure wana. Yo pene a obala ye. Nabala yeto nabala yete wani za makambo na biso mibale to yake ate po botu na biso mambu wana.
expliquer nga. So bon na kende na ngai. OK, non de biso ko to beng sengine mais to moni Moi oza mo ya mukie na misu na bino so mankenga. Bino boza wana. Yani keba. Yani keba. Aza mwana na mkete keba. Uza camarade na keba. Kuna tete kuna na pousse la pemé non si mon tout. Totinga mambo. Non 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 papa. Osa na ngai. Yani tela na ko betwa. Na ko beto soin. Oh, t'es Yannick. Ça va. OK. Non non non. Mamale. Mama fala non. Mama fala non. Vraiment. 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 Kombwana siko ya wana matandi mafuta. Na pousse na teba. Mama fana non kasi yo mama na matanga fana non. Wala so mwana yote. Ono sani. Ono mata. Papa. La seconde dominera ba on ngate. Yani keba, seconde dominera ba on ngate. S'il vous plaît. Je crois messianique. Oui. Nabenga ba yannick mba messianique. Na ibakate pourquoi benga na messianique. Et puis na mono messianique. Na braza. Te me ba yannick be wenga wa messie. OK. E ba yannick presque nyoso ba messianique. Na mona Brazzaville. Messianique. Et biso to sa publicité yo pe na moni pe messianique ozana mama leki ya papa Armand to kota mona ezate mais oyebi ke osa mabe OK gauche droite te osa mabe et puis le kambosali ya bien te yeba ki venir un jour marambo sali oh un jour na venir au rattraper Mosa mabe. S'il vous plaît. Vous pensez comment nini? Palani? Hein? Vous savez qui zozo? Vous savez comment nini? Comment est Kiminga? Vous pensez comment nigo? Dotoye abo bando pesa mbaye na kombo. Non non non. Non non, na ina ibaka komoko toma. Vous comment nini? Eh papa, vous savez pas bakasi pour nini? Comment ne pesa qui? Ya na lobiti. Ngala nga kombo na pona tanga ngo bien. Comment ça nini? Hein? Ceux qui parlent qui, ceux qui les capa. Hein? Non, non, s'il vous plaît. Proposa ki ba makamu na bino na ba kombo pona chéri na linga te bo toucher. Bo toucher te bo totika c'est bon. Merleki. Est-ce zo bano mona pena mumbai? Pas cam. Wenge zo bata sa papa. Pas cam. OK. Papa de kina. Pas cam. Donc papa camarade papa. Pas cam. OK, c'est bon. On y va tout bas fanda. Ah, tu qui de gauche à droite. Ils ont besoin de temps. Parle. Bon. Ngai eloko esali ke poto fanda na mama leki na zoba oyo. Non, c'est problème de zoba te. Monsieur, s'il vous plaît, non non. Oh. Pas cam. Oh. Oh, pas cam. Oh, papa. Oh, beta kala. Tela. Maman. D'accord, fanda. Fanda. S'il vous plaît. Papa Armand. Kobena mtuzo bate. Uso s'adresser na mama leki, longole comme si mtu moko aza ko exister. Loba. Bon, yena ko longole te. D'accord. Parce que problème nous surtout les autres dans la famille na biso. Donc mutu aza mutu très aillé. OK. Pas cam. Ata mukolo mo tenga na ko benge pa leki. Ata ne bo benge pa cam wana ngate. D'accord, pas de problème. Mama leki. Oyebi bien liwa ya priska. Isa yem ta akuzangu. Hein? Ndenge nini yake ne liwa ya priska. Obi ke soit disait loko na o. Hein? Papa. Tala ama. Yo sa ko neni. Liwa ya priska comme na maboko na ikoma. Papa, o comme na kamota normal o comme o ko tombra nini? Père. Parle loba mobile loba. Nazana pas parce que na petit tir na moni souti. Loba. OK. Ndenge sa boye yo benga kaye mobile na yo. Ya mobile na. Ozo bimisa pe maleki, ozo ka pe sonité. Camarade nanga. Camarade nanga. Papa Armand. Ze on a monté. Oke prise ka kufi. Pona ni kolon la zemi. Zemi.
Presque alongoli zemi. Oui. Mobali azala wapi oyo ateki zemi. Kasi zoba oza aza pembeni na yem tataki presque zemi. Armand, nani zoba na yo? Papa. Non, c'est pas la bambata, papa, s'il vous plaît. Non. Attention, attention, Gina, Ozoka. Yani Namisu na yo, fandi wana oyoka ninga oloba. Yani kimia nanga e comme faiblesse na otekeba. Yo bandi liboma. Pardon, pardon. Malenga liboma. Monsieur Yannick, pardon. Papa legi na bino ya sente moi. Papa ya tuko fa répéter suko kanganga te ya. D'accord. Na otika yo kasi bo betele kwa mwana na yo kasi. Hein? Attends, je vais bêter, tu bêtes, et puis na bêter. Na bêter bien. S'il vous plaît. Bino akoki jamais ko sente mwana na ya mwasi ako ekopanda ndenge nini? Azomona papa ya zoba, po mwana nanga ya mwasi na sente. Mwana wa mosobo tena nani? Papa, mwana wa mosobo tena nani? Mama na ye. Ah, c'est-à-dire olingi. Ndenge yoza asa arma za mwana na ye. Ndenga na za mobile na ye. Mama mwana nanga, yepe mwana nanga. D'accord. Monsieur, sois calme. Fana. Ah, monsieur Yannick. Ouais, mais c'est responsable, papa. Fana. Bataille, mais qui vous a bien. Fana, papa. Fana. Ouata imoko très bien. Oza, ta S to M. Yo S, hein? Je crois S. Ok. C'est bon. Je crois taille patron vous avez 31, 30. Za kimia, papa. Ok. Bandi liboma. Makamba zolo bawana. Et aza juste était donc. Oboke memaye ba soigner mutu eza juste était na yebite trouble o ya lelela kileki ne ye moko peut-être yango ça lié bongo. D'accord, merci beaucoup. Thomas, tu as évolué mais c'est soit calme. Papa Eric. Oui. Merci à repérer Sanga Maloba. Je crois ce que je vois dans la réalité dans un monde il y a un thème de la vérité. C'est normal que mon maman na état parce que c'est normal. Ndeko Yannick a na raison ko ganga ndenga o ganga. Mais na kati ya raison na za na tort. Tu crois que Seigneur il faut na téléma. Oui papa. Vous allez bien? Ça va bien. Vous allez bien? Moi bien muké. Magé passe à moi na. Magé passe à moi na. On dit la peine Zambé. Oui, on dit la Zambé. On dit la Zambé. Au sope ça espace na kati vie na. Bon, matin ezala mingi na ba voyage. Et mon retour yo kaka ba passer ne bazoteya. Na temps au kende église. Exact. C'est mieux faut na lobel esprit na yo. Esprit no fait paix ça, espace pour Nzambe. Moi tout ce qui se passe ici. Onyo so oyoka. Na bi ekota eme, ekota te edenda izoleka. Ndenge nini edenda. Na oyoka. Pesa ngalobo. Vanda. Bungisi mwana. Bungisi mwana. Kalo lengi na simbio. O nyonso ya yo uba itufaki ezonga kati na yo. Amen. Parce que nana posa lumière Nzambe kota likolo ya vina. Amen. Moi tout ce que on vivre, il y a un thème de la vérité à vina. Ba imposer sous forme ya vie moko likolo ya vina. Yo koki ko vivre vie o vivre o te. Molimo Nzambe evanda kati na yo. O vivre kimia. O mona réalité. Ba ekai nyonso evanda ki likolo ya vie na yo. Mémoire na yo o nyonso ba itufaki am na o ba itufaki ezonga kati na yo. Na kombo na Yesu Kristo. Et c'est Yannick. Oui, papa. Vous allez bien? Ça va bien. Vous allez bien? Il y a un an, pas non? Il y est. Moi, non,
koloba kama mwana te loba bien ke amina nga aza nani epa nao mwana na ngai apa kozala mwana nao mwana yo kote nini na mama nini oh mwana na yo papa mama Gina abimeli wapi misu ya batu ndenge ni abimeli wapi mais nayebi ke aza camarade na ye batangaka na gloire à Dieu université akomi susu mwana na ye ndenge nini Arma mobali na yo akoma mobali na mama Gina na ndenge nini ake kokoma mobali na mwana oyo nga na obokola ndako nazolesa ye bapara na ye mosusu frère akofuta eza te nga mpe na yaya sunga ndeko na yo ide ye po yo nde moto oyelaki wa muyombe oui papa ya wapi muyombe achela ya chela chela fo bokutana makambo akoma mwana na ye yo fana okina yoka camarade ya mwana ngai yoka mama mwana utavandi pembeni nao saki noeza saki na ezaki kana maboko na ngati pa mobali na yo te mobali na ngakuluba ndenge wana te mawa yo pesa ngakanda eza wapi za saki na wewe ekoma na maboko no ndenge nini ekoma na maboko no ndenge nini mama s'il plaît mama pardon yaka na longwe nango place auto zalaki tina ye na ngo yeba iteke ngamna esika nini dozala yenga na mama s'il plaît mama s'il plaît fanda mama komi siko normal fanda wana yaniki yo komo sakana na ngai mama s'il vous plaît Gina yo manki ngana miso bato mais c'est Yannick beaucoup de respect beaucoup de respect mais c'est Yannick oui papa moi soki muto akoti mvula bilamba jamais ezala ya kokauka epolaka toujours ce qui veut dire so moni vérité ebimi na mpwasa ça ne sert à rien ya kosamba si oyo aza camarade note oyo osali na mama na bango si vous êtes capable de faire un peu de boti na bon maman Gina so ozo comprendre bien te il faut expliquer au malamu expliquer papa do pour no mona penda flou nazo comprendre te merci pour la question mobile na nga koma comprendre te yeo yebele na komboni Yannick imagine toi ukufeli mwana ti nazoya neti mwana na ngai nakufeli mwana babengenga ona liwaya mwana nga mwasi ukufeli mwana kasi ti okufeli mwana ndenge nini nakoma mobali ya mwana ngai koma papa makambo oyo ozwilango wapi oyokelango wapi c'est l'une des raisons au moni mwana no aye ya solo Arma singa na zo tinda ngake na benga mwana papa leki te tikolo bandengo wana tikolo bandengo wana papa okata soni te yo ka soni iso beti biso pe apeto obeta yo na kanda pona puti petite na keba ya niki au simbo na ntoto Seigneur obeta mutute so meki biso to obeto obeta mutute ah bon yo comprendre te que makambo nyonso osali epa na ye omoni te ke ekufi ososola te papa boloba nano eza ndenge nini na Arma mwana ngakufi ndeni balinga wana kisi tokende na droit obiti kisi balinga wana kisi okoma mobali ne boviva temps ebele yo na ye nzambe yango natunaki osaki no eza wapi ye atambolaka na yo amemelaka osaki yoka mpe nanu ye moto akoma kogere makambo no nyonso siko eloka mabe makasi koleka mwana no ti operdre mwana no apesi réponse soki liwa mwana no euti na nzela nini liwa Priska eza nde ye moto asenta Priska asomela Priska bakisi amela po alongola zemi yango esali nini ememi Priska na liwa po libuma Priska epolaki deja Maman, papa s'il vous plaît. Yannick
Quelle réputation? Keba. Papa. Yani Keba. Pourquoi venir les autres là? Yani Keba. Fanda papa. Otombo yango. Yani otombo yango. Eza yote. Oh. Yani Keba. Na obeta yo. Na obeta. Ah, tala yani. Yani tala na obeta. Yani na obeta ya. Ah. Oh. Yani bikumbeza te papa. Juduric House, nulle part ailleurs. Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan, numéro 18. Waouh! Dans la piste, la mission à Mouni. Dans la trône, à ma mariée, à table à Moui. Dans la ma verre la mission. Verre à champagne, verre à vin, verre à maï, et pas la mission. Après ça, un champagne à verre à maï, parce qu'il y a tout. Ah, ma protocole ya boye. Wow. Voilà l'espace vert. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga l'espace vert. Dans l'endroit là, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retraite de day, nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas, tu as qui? Ba mariage merci Juduric House. Hey, alors là, Juduric House. Nanu na mona délivrance à boété, na zo mona délivrance oyo pasteur Chico azo sala awa na push ministry, ezalanga mote na batu, eza forcé te. Dès que mona ba délivrance moucha za forcé. Na zo mona niki de moi zo na nzoto ya mutu facilement. Et puis à Zoloba, donc ezo kamusa ngai na zone sengo mingi, mais tant que zoya awa solution ezo zala dans l'immédiat. Yanga na kumbisi nzambe na mingi, na découvrir ministère. Ndi ma papa pata shiko makapo asala pour la ngai, yebe asala kanzamba abanga baenza. Kana ka na kaya basu, na pota munene ba image ezali. Kana pota kasa moja aka pata shiko pota ngai sila basu ekauka. Pensa masala pe ngato na ba na passe na pota pe pota zo ki batin belé sila raté et sila ta ba dessin et ekauka raté. Donc na tonga pasteur asima ezaka ba service ni ya lavage de pieds. Donc na kota na bassin wana bassin panzana to bassin panzana to la assemblée la pour langa sur la limite dans ba pote sile kauka. Tu verras la main de Dieu. Si l'hôpital bata bokoko ba pasteur ndeka ndenge mais atoka bokoka ite. Donc nika na push ndepina donc isimbaki ndaka na TV tanaka na TV apporter frère ici natali kamwa bonda sermo aya ko sel ko za revu maintenant bonda ngabe kana ngabe. Pour votre conseil spirituel, consultation prophétique, délivrance, prière. Appelez apôtre Chico à Poam sur +1 678 206 65 35. Ngabe zanaka na foi que pasteur ko sala simingai na obika. Donc pena yaka pe awa, ton pena pe awa pe ton do abondela pona ngai, siko na kuma ben siko ça va. Ministère Push Bengan à +1 678 206 65 35. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye coupé ta porte pour na orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, naye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydia aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako.
Maman Lydie Yemoko na Bravo Jésus Mbaba Kokokate. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier. De Maman Lydie aye kobeta na ba porte na bino. Tokanisa barfela na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozocha ba point. Eko komela yo moment moko ya pasi. Zambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa Nzambe lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako na tangisaki na lesaki malade elingi kluwenga Yesu kaniselanga et okozanga te kobika loboko na Yahweh na bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. Ces SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'est mon bas zo botate, ndi en ko tala ke boka bwana. Et là on y a senga so a tout ça la nuit pour la tout c'est le contenu. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.